Soki oyaka to ezaka oyendele lo po soki oyaka c'est que ba trouble ba troupement ba désordre ozo le kalamatanga j'espère oyebi yango très bien. Bon mama Chako moko balongola ke mino yango te akufaki bino bolela kaka ke ngana zanga ki boye ngana kufi na tiki lopango te ngana sali boye ngana katisa ki boye metango ba benga rabino bozwa ba enveloppe bolia rabino moko bosala ba ambiance bo s'attendra te que un jour na tika ta mabele na ngai polobi ata na zate batalela. Les boss de Mac IVP, les boss de Mac IVP, artiste Philippe Andou. Mbote bandeko balandi nyonso ya Canal Impact Tchango bino bayibolanda biso de partout boye malamu na émission na bino temps de la chimergie et même la rabino kara ba idéologie ya bien ba news ya kitoko lelo tozwami bongo awa na kati ya matanga ya mama na biso Chako nzete ya baoba oekoi tozwami directement wana vraiment toza awa na président qui peka ya pekos baoba yebi mbote président. Ouais mbote maman. Oui, président, Toyambio Lisusu Awa, na plateau na biso, il y a temps de la chimergie, Tokutio a vraiment na matanga, oui, bisa biso na nous potozo, kayokaka barimer, ke matanga baluba ke kobima samedi, ndetika ka ba changer na bango programme, ndetika ka to ebité, tant que yo pozali paka ya boulot, o meka un peu ko expliquer biso à propos ya ba programme ya bobsek. Merci beaucoup maman. En tout cas, si on a un programme mon côté biso toza ba artiste mama Chako aza nzeta baoba icône munene na kati ya Congo oyo artiste bakufaka ba rimer bimage belé donc batu misusu ba sala programme na ndenge na bango eza lokola na Bible bagi selon Jean selon Matthieu selon Pierre donc ba programme ezo bima mutazo bimisango na ndenge na ye. Mais programme fixe vraiment n'a ne peut s'amiter. Oui, président qui PK. Tout pour tous les capés belé. Et abisso tende bazoloba. Malgré le lobby que oui programme barimer les obi me belé. Mais barimer en PK rende bazoloba que ba enveloppe côté par-ci par-là. Binonde ba comédien bo bloquer moi programme pour na bozo zila moi bo kangisa tunde. Ba enveloppe côté par-ci par-là. Ba pesa mo panane. La comédien ni. Commandé ni ou azuba enveloppe par-ci par-là. Wana na habité wana za question ya famille. On a évité comédien ni oyo ba pesa enveloppe vraiment. Balobi famille te balobi ba comédien. Bino nde bat bozo casser moi programme pour fallait programme bouger na matange bima bino nde bat bozo freiner programme ya matanga. Bon, biso toza artiste comédien. Matanga ya mama Chako mutazidu yango eza ministre nde mutu tozozela ministre so apesi biso accord wana en tout cas programme ko sala manango eza te artiste eza nde ministre eza artiste comédien te. Oui, président Pekos vraiment awa na kati ya matanga na ebité soki oyaka to ezaka oyendele lo po soki oyaka c'est que ba trouble ba troupement ba désordre ozo le kalamatanga j'espère oyebi yango très bien vraiment ezo sala bien te quelque part et pas ba téléspectateurs o balandara bino bazotala mama Chako aza icône asali mingi na mboka na biso Congo mais matanga ya mama Chako ekomi lokola lisano moko boye ekomi lokola bisaka na moko ya bana mike batu musu bazobunda batu musu bazoya na bakoswana na kati etant que bino ba leader bino ba président makambo oyo ya ba dispute ya bakoswana ezolobela bino nini elo na koloba pona batu o bazoswana neti mama Chako azaki mukolo boyebi mama Chako asali na 48 ans de carrière. Eza mukiete eza ebele so eo baksana mbula na ye c'est que scandale ba oyo ba oyo cha désordre eza sokoto landi bien eza batu o ba yebanité bazo mona lokola matanga eza place oyo ya créer succès po ba chaeka pona ndimité mutu lokola ngai na koya na matanga mama Chako na sala désordre na ndimité mutu lokola ya sele masasi akoki koya na matanga mama Chako wasala désordre ba ochichi epela même ba mama alinga te poto yoka ki epela nde mutabunda ki ya na Audrey ba weleli soi-disant banderole et katami bitumbe bimi ba kolane ba soda ba ye en tout cas
epela ndenge aza wana soki abundi akobunda pamba te mpo ayebi valeur ya mama Shako. Soki mutu moko azo négliger matanga ya mama Shako epela aza na droit ya kosilika mpo akorriger mutu wana. Mais pour na sentiment na ndimité akoki osala yango na ndimité epela akoki osala biloko wana mpo ayebi valeur ya mama Shako. Donc soki asalaki yango eza peut-être pour corriger mutu anga créer des ordres. Voilà. Na minute oyo bana ya poto de partout bazolanda yo banzubi le fuma poto bazana biso en direct mikilista libo plat. Vraiment ya peko si ya o meka un peu ko expliquer biso ba bon moment nini yo passé na mama Shako, ba bon souvenir nini oyo tikala nango ya mama. Souvenir ya malamu oyo ya makasi nanu na tikala nango pa mama. Eza premier nzonzingi nanga na sala na vie mama Shako bango nde ba yamba ngai na honneur nyonso parce que elekilanga na mona bato nga na ndota na télévision nzamba spécial grâce à sangisi biso ba yambi nga pe na honneur na conseil à teranga en tout cas etikalanga ti lelo souvenir à malam tout ça so film moko awa film yango pe silité en tout cas mona ga likayabu ya kisala kindeki parce que garçon na benge to nda tourner likolo na flat biloka ko lieza te souffrance na tournage wana namoni garçon moko ateka makayabu ya bakisala kindeki wika biso ba Congo tolinga ngo mingi na mwa pilipili wana na bengi mutakisala kindeki amema masha kwa dalaki na se alobi oh mwana ngai ngana zao minyo kola pona nini yo buaka kaka mbongo ngana kozwa likayabu na komata nango likolo siko natali mama Shako na se biso likolo mama komikitisa wana ate esalanga bien makasi ngape na zumbongo na bwaki mama Shako aponi makayabu batu bisupu badaki wana bazui appétit babwaki li mama mbongo mama na se alokoti mbongo wana asomi makayabu na kwanga o batu batambusa ya bama mangwele bakwanga na ba makasa wana mama matina ngo ti likolo to vandi na chambre oyo to vandaka wana to fongoli kuanga biso to bandi olia ensemble na mama Shako to lié abandi te ya mwana nga moko ya mwasi artiste moko ya mwasi ya groupe nanga abi omoni ya kotambola na leader pour linga ome maka 3-4 bilamba po biso pe ba misusu to côté la bongo mbala sima soye na leader telemaka na ba teni omoni siko ozui rôle po tambola na leader donc ina moni mama atali mwana wana te mais teye lisusu bon tabiloko wana e markanga makasi vraiment et pas mama Shako donc ndeka ba news ezobima lino kaka est-ce que lino na niveau ya hôpital à HJ po bato ebele bazo ba ignorer yango bato ebele ba accuser HJ na mabe que hôpital nde mutebomi mama il paraît-il balongo les 3 lignes na mokolo moko est-ce que balongo le ki yango le même jour to balongo la ki mama azonga ki na enda ko et après effet ko yana si bon mama Shako moko balongo la ki mino yango te akufaki azonga ki na ndaku après quelques jours nde effet eyaki koya siko eloko nini esali effet wana tétanos emataki ebomaka makasi tétanos emataki talaka nerf nde yango eyaki komema mama Shako na liwa vraiment passe donc tokaki passe makasi. Donc quand à yo président oza ko accuser hôpital te za ki tétanos nde mutemataki ma vraiment tétanos emataki soki suivi ezalaki makasi balandela ye président mais peut-être akufa na liwa te nga leki nanga utaki obela utaki osala accident leki nanga sala accident pa batongi na hôpital tout akepe na ndako na ye mais nkomusu nazo benga ye mwana moko ya muke ya ndako na ye azoyamba oh ba Christian kangamaki banda na butu azolamuka te nga oh bongo bino mutu azolamuka te vraiment bokobenga te nande ba yako benga to moni wana nga okangamaki nini o tokendaki na église tolali kutu na église bakangamaki banda butu azoyeba te tokoma na hôpital tokomi na hôpital ba examen tout ba yotala oui tétanos allez sengisko accélérer ya traitement de basala qui est traitement mbang vite fait en
tout cas leki na ngati siko azana bomoy donc ezaki likambo ya kolandela soin rapide peut-être yango nde ezangaki. Donc hôpital nde mutezaki na moi négligence yango esali ke tozanga mama lelo, mais il paraît-il que balobi awa na résidence oto ekolela mama yango ndete mama azalaka ti lelo mama si alongwa na mawa ya nzambe ya bayer nde sengi ke babenga lokola mama azalaki icône baya kolela matanga ya mama. Est-ce que na kotala vraiment na mboka na biso Congo ba comédien ba artiste bozana valeur ou pas? Bon, yango eloko da lobaka ya mutu ya vraiment bayeba ko valoriser musala na biso. Soki bayebi ko valoriser musala na biso tokoki ko banda kolela lela te. Pour lelo so total na ba pays mususu ba artiste na bango ba valoriser bango makasi à 100%. Mais pona nini biso kaka na Congo? Pona nini biso kaka na Congo? Artiste azotambola azanga ta 2000 na poche. Mais so pe bokolo babongo ekozala pe moi pasi ke otamboli ozangi 2000 na poche poto yoka pe bozo ebele bok babenga bino na bakinga kati bozo ba mituka bozo ba enveloppe. Mais pourquoi balobi pe bino ba comédien toujours bozo continuer kaka ki ingratitude? Non. Na mokili tozala dede. Yeba ngo. Mutu akondima zali mutu pa kozala ingrat a ozanga te. Donc ezala bongo. Wana ngana konda nango te. Lokola na Yesu asala makambo nyonso dede. Donc mutu aza normal aza o pas un grand azali. Donc mokili tambola bongo. Donc bino boza mino be ingrat. Non, na expliquer oti. Na mokili tozala dede. Ezala mutu musu akozala ingrat. Mutu musu pas un ingrat te. Bino babi bino bolela kaka ke ngana zanga ki boye ngana kufi na tiki lopango te ngana sali boye ngana katisa ki boye metango babenga bino bozwa ba enveloppe bolia bino moko bosala ba ambiance bo s'attendra te ke un jour na tika ta mabele na ngai polobi ata na zate batalela ngana mabele. Mais ezana ba artiste belé bazala ba mabele yango ka to lobiti na Bible balobaka na pona bosa na ba vexango balobaka nini basi 10 5 ya maele 5 ya bazoba 5 ya maele balengelaka minda na bango pona kobongisa pona koyamba mokonzi o pe ya bazoba bayeba ko milengela te ndenge moko na bisoti ozo comprendre na biso bilo na so ya dede ezana mutu muswaza na maele wana mutu muswaza na maele wana te siko to lobani ezaki bino bao bozanga mwa 2000 na poche bao bazanga rango na bino bato ezaki bozala nango bao bazanga rango nde bazangi maele bino bato bozala nango nde bozanga maele. Kasi on appelle sur exemple ya clair ya pete ya facilité pour erozo soit moi loko yeba pe ko bomba yeba pe ko batela pour ce qui est indelio na minute wana olie olela yo moko bandi première soin. Oui, président toyoka yoka opena banzonzinge moi trop toyoka yoka na banzonzinge totonga moi mokie lelo opé président qui peka na groupe na ye mais na groupe na yo ya organiser nini na matanga ya mama Shako to ezaka kabino pe boya kolela na ba compte kaka ya ba do de lei po boyebi ke mama Shako ata bino bo contribuer ta okundama na ye ou soit ezape ke yo pe président qui peka ya pekos hein avec bana na yo ya groupe bo sali pe mo loko moko boye oezala ke ata lelo to kundi mama so totali loko boye to tangi pe loko boye to lobi ke o groupe ya ki peka mtesala ki. En tout cas ce qui oyeba ki déjà on a préparé na bactère manga pour na mama Shako mais peut poser question wana te mama Shako ndena biso bato o bayambanga na monde nzonzingi premier nzonzingi liboso za bango na lobaki yango na kolela mama Shako na groupe nanga a comprendre valeur ya groupe nanga to moni ba banderole libanda wa ya groupe ya président to moni yango te. Bon nga mama Shako aza artiste ya matongi kaka te mama Shako aza artiste ya monde entier nga na commune nanga eza le seul mutu wa matisi banderole pona mama Shako commune nini na commune na Selembao donc naza le seul mutu o na matisi banderole ko ezaki mutu pazoleka atali groupe théâtral Force de Frappe rendre hommage à mama Shako donc yango na déjà ezolakisaki na commune wana pe artiste moko aza wana.
Oui, tu commis presque à la fin. Président qui peka o meka un peu kolo baba kondi mboka bazolanda o pe de partout, bato basunga rabino, ba comédien bazolanda yo de partout. Vraiment et si peut pas si na komona icône monene lokola mama Chako lelo ya kufi na ye atiki ata un quart ya mabelete bazolela ye na lopango o ya zalaka kala longwa babengi bino boya kolela ye boni te pe lobi kuna ya peko soko zalate lobi kuna ya peko soko zalate tokolela ya peko si wapi bakondi ya mboka basala na bino nini po boye bape ko s'en sortir que un jour moko pa alandi mama Chako awa to bape ke toza na résidence o ya ye moko tozolela ye bato bazolanda yo ba internaute bato ba soutenir rabino bayoka vraiment elo ngana sepelaka mingi na les amis de Yapekos bazalaka na souci ya ko edenga artiste na bango naza na bomoi po bayebi ke biso misala na biso lelo nde toloba na Congo oyo tellement valeur na biso ba artiste ba bango te mais batu biso bazali banda mboka pe bazala na souci na biso ba artiste que artiste pour à vivre pour azala boy pour azala boy lelo banzonzinge beba eroza na charge aujourd'hui caché moko boy na nzonzinge yango kosomba lopango te mais so ba valoriser musala na biso na ba honneur nyonso en tout cas na ndimité ba artiste ba ozanga mapango na ndimité nga les amis de Yapekos donc batika nga artiste na bango te les amis de Yapekos na pe bango mbote sika bazali identité bantu jalelo mama lopango Tracy Chipamba de Paris Nisha mwana mundibu mwana mukongo Sisila Cadette Cynthia Tekwa en tout cas bino nyonso mama Yvette na popo botika nga te bosutena nga na naza na bomoi bolingite na kufanzala bolingite na zala pauvre ke na kufi lobi batu babanda koloba souci bino bozana ngo soki gouvernement na biso elati yango vraiment na yebite ba artiste nini ba kufa mpia ke na yebite merci mon na les amis de Yapekos vraiment na obosala rapport na ngai vraiment OK mot de la fin na yo na bakondi ya mboka na biso na bato ba soutenir rabino pona kaka ba comédien bo s'en sortir un jour ndeka na uti koloba pona moni président kimi moi question na moi mokie po bolobi pe ya trop kete po liwe mama Chako to ebike bino pe ba artiste botombo ki bolobi ebele kete biso kaka ko futela biso kaka mapango ezate biso kaka tozara négliger siko basala nini po bozala négliger te kasi yango na lobi po tozala négliger te baye ba valeur ya musala na biso biso toza batu moko tokotsa ebela mbongo na Congo tokotsa yango po mboka mususu ezwa produit na biso ministre na biso ya culture de art yoza po na biso papa bundela biso tozwa valeur na biso oyo batu bayebeli biso vraiment na sepela na nzembo papa na biso pepe kale esika za na mabele nzamba bomba ye long temps na masama bele wana ayemba nzembo moko basangisi lokumu na ngana mbongo koyeba neza ngambo oui koyeba neza vrai ngambo ya kosakana te po lelo yo omono za na mbongo te yo yeba ni omono obima ndenge nini obima ndenge nini ngamonde na abo na obanga banga libanda ebela ba shege o baza tosa ne mission zo mona moko ndenge azoya yawa baza na ngama yele nini na obima baza na ngama yele na yaki no ba moni ngame moi mantolo ezalaki grave po ba yebi tozanga mbongo te mais siko so za na ngote o pia bangoni en tout cas gouvernement na biso et ba kolandela biso vraiment et ba kolandela biso pour tozala pe batulobi. Oui, mot de la fin na yo na famille ya maman na biso Chako ezani ni mot de la fin ba artiste comédien o bazolanda yo sikoyo mot de la fin na yo ezani mot de la fin pour na famille bazalaka na kimia bango ba bungsi ya mutuya po bango baza première famille biso toza deuxième famille donc baloba passe zaka toujours na oya bungisi donc bazalaka na kimia nzamba bomba bango batikali longue vie mawa elongwa musika na libota na bango mawa ekende musika na famille na bango vraiment o na koloba na famille na oui to komi ko kende na suka moi ba dédicace na yo ya bayo balingaka yo ki peka ya peko si rosala vraiment zèle de la chimergie bien na pesa na mbote mingi na bactère na ngani nyonso ya force de frappe pona zana bango awa bayaki elongo na ngai pona kokabola mawa toujours ya mama Chako na pesi Joseline Love matakwa ba mbote sikazali
na pesi chef na bango Fragile Nginama bambote na pesi Lumière Linda Kebado bambote ska bazali na pesi Mikler Okito mwana mutete la bambote papa Kazaka na kobosa na ete Pai Grande Mongol na bisope bambote bele ska bazali donc na cameraman nanga Deo Liswa Nzambe na pesi pe bambote bele na kobosa na te Cynthia Tekwa Sisila Cadet bambote bele Julie Botela la Bote Mama Lopango Losako Mama Yvette na Popo Rodriguez Rodriguez na boka mingi bato les amis de ya Pekose o bangonde bazaka na souci na ngai. Voilà to komi na suka ya émission na biso kaka ndenge na lobarabo s'abonner toujours na canal Impact Chango wana esika nga Roselle de la Chimergie na zalara mwasi Nzambe na kobosa na te Maître Leroy. Voilà vraiment son abosa ni Maître Leroy c'est que voilà wana esika nga Roselle de la Chimergie na zalara vraiment wana mwasi Nzambe balobi bo s'abonner toujours na canal Impact Chango esika ba idéologie evandaka ponga Roselle de la Chimergie na panzaka ndeteke wana vraiment bambote na ngai ebele na Nisha Lubamba ONG Bilaka la patronne ya kati pourquoi pas toi Gina Mokwa yebo bakiselaka éclairage public fille moko sans problème fille moko vraiment vanda na wende na poso kinga na pusani pembe na vie nange changer bambote na yo Nzubile Fuma Putu mon vie mikiliste ya libumu plat un mikiliste qui se respecte beaucoup Nzubile Fuma Putu mon vie bonité yo IVP de marque motema ya Lola digital mama ni mama po ya zana Suisse abetara na Luanda tanga zo ya kine comme surprise vraiment mes condoléances na ngai na famille Chako Mobimba bino moka bozomo na ba news ezo continuer toujours koleka ya kati Nisha Bilaka ONG Bilaka la Chimergie azo salara toujours bolo tokutani à la prochaine inchallah. Les boss de Mac IVP, les boss de Mac IVP, artiste Philippe Andrew.